si akufaki bapôtre okure keke bakimi bacomprendre te mais vieux yo aza via baforce vieux yo bango bakokanisa ke donc soki jésus mokolo akufa bamiracle moko ekosala me akosakana te donc or que jésus était capable de le faire akokaki légion romaine wana eyaki mpo ekanga ye akokaki kotiaka mosapi mpe bango nyonso to bakomi bapoussière mais ezali bongo te esala elobamaki bongo te etangamaki c'est un grand esprit d'abord Simon Kimbangu wana va boloba bochata ezali kaka ba manifestation ya Nzambe Nzambe amimonisaki partout amimonisi epai ya ye alobi aponami Nzambe abimi comme on dit en français une manifestation de Dieu abimi pona za mwindu bonyo ko ndima te ke Nzambe se manifestaki epai na ye se manifester epai na ye et puis kobosana ke tous les grands esprits batu nyonso tout o baza un but na puissance wana ya Nzambe bakufa mingi na bongo sabotage, la honte, tout ça. Yesu a koufi. Oh, mais c'était là. Liwaya soni, liwaya somo. Jésus est mort comme ça. Même si il la kabakata ya croix. Apôtre na ye. Bato bazaki ba fanatique ya Yesu. Et puis combien baki mukolo wana? Mingi ba traita ke viona ki skiver. Mingi ba lobi escroc. Mais ba yebaki vérité te. Ti tango aiki osekwa. Tango asekwa nde musu bakobe mutu aki vérité ado. Tipo ay mona Nzambe. Voilà, balandi. Ceux qui pardon, excusez-moi. Ceux qui pona problème il y a papa Simon Kimbangu ndenga kufaki nani papa Diangenda ndenga kufaki babami bambanga. Na lobeli oké. Nzete ya o ebotaka manga kitoko nde ya babwakela ngo babanga. Vous comprenez ça bon. Voilà, merci. Voilà, la émission na biso. Vous allez continuer toujours l'émission na biso. Na papa na biso, papa Mangobo. Ya solo batei biso. Makambo alobi ezali matea malamu. Moto mwindo. Peuple africain, peuple congolais. Mingi bayebaki valera papa Diangenda te. Mais biso lelo, pas surtout zali komona. Batu mwindo, peuple congolais, surtout peuple kinois. Peut-être tant monsieur zali poto yebaki papa Diangenda te. Ya mwana biso tozali ko kende ko luka bato yo ba yebi moi moke ba vérité pote ba ko limbola biso ce qui tolobi ke to yana un kimbangisi a témoigner moko pona papa Diangenda bato ba koloba ke oui eza fanatisme lelo papa tozali na ye il n'est pas kimbangisi non asa kimbangisi te kasi azali koloba pona likamwa ya papa Diangenda batata na ba mama na mokili tozali ko vivre ma sengine ya mabe ezali ebele soko yo ki mutayi ko yebisa yo ke non camarade na yo wana azalaka faux mutu azalaka vérité kondimate parce que wana zali masengena ya lokuta approcher mutu wana po yo moko yeba mabe na ye soko pusani pembe na yo mto ko confirmer que mutu azali mabe mais batu mingi ba condamner papa Diangenda ba fingaki ba lobi makambo ndenge na ndenge ba yebi ete ba kutana na yete mais maloba kaka na monoko Diangenda azali moyibi yango moni biso zali ko luka batu oyo ba pusana ka pembe na ye ba solaka pa na ye papa na yebite to zali ko continuer kaka lisolo papa Diangenda na yebite makambo nini osuyo ko koloba pona papa Diangenda pona peuple congolais bazali ko landa ona émission na biso nani azalaki papa Diangenda azalaki nani nini asala na mboka wana pourquoi biso faut te respecter oui moi je pense que ndengenga naza koloba tout ce que je peux conseiller na bato baza ba diffamateur bato ba salama pona ko bebisa ba tulokumu eza culture moko ezali ko se développer pa ina biso sika tango tozali kokola ezalaka penza te ya kolinga mais pourquoi tozala na haine wana tozala kozanga bolingo ya kobebisaka kombo ya motu oyo Nzambe motindami oyo Nzambe atindaki po asunga bato elingo lo bateke parce que papa Diangenda ndenge azalaki wani faya ko kabela bato nyonso mbongo na ndako na bango non ba œuvre kako asali ba œuvre oyo asali mais papa so na lobi na tuna yo na Afrique na Congo et koko sala na l'homme de Dieu noir mutu mwindo oyo pasala ba œuvre lokola papa Diangenda sali parce que bato mingi lelo baza pe ba leader na ba église maintenant tomoni ba œuvre na bango et vraiment record papa Diangenda sali te na mususu yo yebi non moi je pense que ngana vanda na poto na utaki mutu nyonso vanda na poto utaki na kisasa bon
nakoki comparer yango na ba protestant na ba catholique te. Bon soki to kamati yango na ba église oyo eza pena ba église à connotation congolaise oyo pena euti epai na biso oyo ba chef spirituel basé epai na biso. Mais je ne dis pas ça pour choquer les autres. Bon, nazomona penza na éviter na monité en tout cas. Quand même d'être en apoto tous arpé de temps en temps au courant ya makambozo le kanamo. Donc comme il en a niveau en terre, na éviter so ezali ki na ba confession na ba pekisa ba ongo sa ba œuvre ndenge wana. Peut-être. Mais moi je pense que jusque là il y a pas. Donc razalité oya ko comparer na papa peut-être après mais pour le moment non. Pour le moment il n'y a pas lieu de faire des comparaisons. Voilà, donc le nom de Papa Diangenda, ils allaient qu'on méritait respect, ils allaient qu'on méritait le kumu, ils allaient qu'on méritait ndengi mutunyo surtout oya ko la reconnaissance ayeba ya solo Papa Diangenda makambo asali na mboka na biso Congo, makambo asali na mboka na biso Afrique. L'homme de Dieu mon côté noir oyo sa sali yango ndengi papa out koloba. Soki to lobi to la kisabiloko église ki mangi sa sali nango to ko komati lobby. Tous allez dans la plantation, tous allez dans makambo ndenge na ndenge, mais lelo na éviter vraiment ceux qui papa lilobanini ya suka ko kopesa. Ouais mais parce que outi koloba ba plantation. Quand il y a des plantations, ça donne de l'emploi. Les opesa musala na bato. Bato basala kapuna, bazwaka, baliaka. Baza kozwa quelque chose pour nourrir famille na bango. Bon, ozomona ke eza passe mingi. Eza passe mingi eloko na ko pesa bino ko yebisa bino bande ko na ngai kaka totika ko sala ba diffamation totika ka koloba mabe na basali ya nzambe o basali ba œuvre ya minene. Je pense que pas imusu ce que vous avez problème à jalousie parce que lui a koki ko koma wana te parce que babilo ko ne utaka nani e utaka na binzambi allez parce que bazomona yo tango yo église no zumbongo tie na poche so mi Mercedes babagi partout tu roules carrosse au komi mutumo au komi ko concurrencer ministre tout comme le roi homme d'affaires mais religieux homme d'affaires parce que ba bien surtout on a connaissance na ngai biloko nyonso aussi mokimba oyo Diangenda sali ils apprennent bien la communauté. Oui, ils ont qui bien privé n'a été. Ça n'a jamais été ces biens privés. D'après ce que j'ai appris et d'après Oyongaï Solo na Yoki pour l'avoir côtoyé, ils ont qui bien la communauté, ils ont qui bien n'a été. Voilà, il y a solo, tous allez kende presque na suka émission na biso, balandi émission na biso, ma solo tous allez ko solo là et ça la bino pas cité, et zali kaka pona éclaircissement to ko koyeba. Ya solo mingi bakanisaka ngai lelo na koyebisa bino mutu moko asa tunanga mutuna alobi est-ce que beaucoup ya lupango ya centre d'accueil to ya bongolo ezalaka na kombo ya Papa Diangenda. Je lui ai répondu carrément que non ezali